Chers amis de l'IDPS, vraiment chers amis de l'IDPS, de la troisième fois, chers amis de l'IDPS, un peu de pitié pour ces pays. 30 millions de dollars que le président Kagame va financer pour construire un village moderne en Irangongo, comme par hasard, qui est à la frontière avec le Rwanda. Vous acceptez ce genre de situation, vous pensez que la balkanisation, c'est quelque chose un matin comme ça qui va se réveiller? Et tout d'abord, un jour comme ça, on se réveille, on dit que le pays est balkanisé. Il y a eu des signes, il y a eu des dégâts. Et Salemi, comment on appelle ça? Na Kasai. Kasai, Azan a besoin. Kasai, Azan a pas problème. Bachika, Pézan a pas problème. Achambong, Mangokuna. Soit Azan a posé pour accepter. Moi, personnellement, je n'accepterai jamais Edia, président Kagame. C'est comme si un jour, un violeur, c'est comme si un jour, quelqu'un qui a violé ma fille, vient me proposer pour violer fille Nangaï, Aïbisangaï que non, voilà, j'ai violé votre fille, donc, naïgomona opposant pour naïbisao pour réparer, nous sommes moi voiture. Et moi, je vais me réjouir pour ça. Non, non, chers amis, s'il vous plaît, refusez cette décision. S'il vous plaît, refusez-la. Refusez cette proposition. Naïb Sarabino, chaque fois, je le répète encore aujourd'hui, nous répétons sous les lots. Dans les derniers pour parler de paix entre le président Kagame et le président Berima, a fait président à Berima. Devant la facilitation internationale, il y avait un sérieux problème qui s'était proposé sur la population Tutsi ou Azagi réfugiés dans Ouganda. Espace Nini Barotia Bango. Le président Kagame a dit qu'il avait sa petite idée. Cette idée, il ne l'a jamais révélée. Mais il faut le comprendre par ses actes. Quelle était son idée? Le président Sarkozy l'a plus ou moins Kobi Misango. Et je me rappellerai à l'époque, c'était en 2008. Quand le président Sarkozy l'a dit, c'est le président Kabila qu'on a voulu indexer, qui est parti du pouvoir sans céder 1 mètre carré de notre pouvoir ou sans donner l'influence de Rwanda sur 1 centimètre carré. Aujourd'hui, maintenant, la main qui va donner un village qui est à la frontière, et vous allez nous faire croire que cette main-là n'aura pas de pouvoir si Eloko Obapesi. Le président Sarkozy l'a dit que la problématique, c'est la République démocratique du Congo. Pays à Mounene, par ressources belées, mais faiblement peuplé. Le Rwanda à côté, pays mouqué, mais fortement peuplé. Et nous devons penser à partager quoi? Nos richesses. Comment cette phrase-là, vous comprenez ça? Ce n'est pas la résistance, ce n'est pas en cédant continuellement devant Kagame que vous pensez que Toya Robimisambo Kanabiso Kyokina Gouffre, il y a tentation aux Ezali, non pas seulement et pas Rwanda, mais un plan de la communauté internationale, dont le Rwanda n'est que le support ou le pont. Je demande au peuple congolais vraiment de s'interposer contre cette décision. Partagez cette vidéo massivement. Naba Congolais n'y ont ceci qu'à tous aller. Nous n'avons pas besoin de 30 millions de dollars, il y a président Kagame pour venir construire un village moderne là, Nirangongo, qui est à la frontière avec le Rwanda. Les Congolais n'en ont pas besoin. Bandevoi IDPS Boyo Kabiso ne fils qu'une seule fois. Merci beaucoup. Bandeko, on a route Kolanda, na évité si je me trompe, mais na bansi, et cause à la tapis tamba, ce qui papi tamba. Je pense que vous avez. Bandeko, webi batusu to temps ba le karabazo loba. Moi personnellement, c'est un mawana passé. Yamwana na loba toujours que malheur à ceux qui comprennent toujours en retard.
oyo azoloba oyo azaki na kati ya FCC te. FCC zaki ya nani? Lelo yo babimi bazali likama kosala te, babandi komona mabe ya mboka. Likamo ezali nini? Likamo ezali Kagame bayokani na Chilombo, bapesa Chilombo na RDC 30 millions. Kagame abimisa 30 millions pour la construction ya bandaku na frontière entre Rwanda na RDC côté Kivu. Mais le marché était déjà conclu. Chilombo a accepté. Et c'est lui. Il y a que les Congolais s'interposent. Ah. Tant que vous avez une décision, même si les Congolais vont s'interposer, et l'on est au Salamone. Chilombo banda kota qui na pouvoir. Il fait que accepter, il fait qu'accepter. Azali comme ça le baté, oui, signé. Oui, signé. Voilà. Alors, bino boye bien voté, Bakor et Salama, banda 1997, 96, 97, que Rwanda faisait 300 km na kati ya mboka na biso. Au départ, c'était pour, sous prétexte que de sécuriser le Rwanda. Nini sous Ouganda, il peut faire au moins 300 km dans le quartier mboka na biso. Donc, tout qui est Suisse. Voilà. Tanzanie fait 300 km. Biloko wana il semblerait que na quartier constitution na biso. Nazana dépêchement nazana ngo awa na yebité sous na ochango mais na ndimité na kotala so na moni yango te na kotia yango so na chango lelo te na ochango prochainement. Peuple a sous-informé, peuple a yebi na été que Kabila a travaillé comme mabe, peuple na ki na yebi na été que Kabila a boma ba fausse commune ali, peuple a yebi na été Kabila aza pona koteka mboka, peuple a yebi na biloko wana te. Baza vraiment sous-informé, ba yebi na biloko wana te. Pona bango kutu so Kabila zongi le lozi pouvoir, ba kosepela. Tala ba scandale o Kabila zo sala. Wenzando munene ba boma yango ya sikoyo nini? Ba yeko boma oyo ya wenzabitabe wana. Eza biloko ya Kabila zo sala na batu na ye. Chilo ba yebi déjà que Chilombo a comprendre rien et il comprendra pas. Donc bango bazo profiter na yango, ba tia penza population na niveau moko. Tozala obligé ya kondima balkanisation, tozala obligé ya kondima ba banyamulenge baza bandeko na biso. Bandeko sozo comprendre pas mboka ezo kende ya wana lobi Fayulu na Muzitu. Bake ba okendeke ngulu na ba marche ya pamba bezanga tina. Je dis bien que ba marche ya pamba ezanga tina. Parce que bango bazo kende ba marche. Mais ba Rwandais ba occupant bango bafanda ka cousin batali plan na bango to sala siko boy. Mais bino bozo ba mioria bino keka marche na popo sani. Mobutu a na pouvoir. Armée est ma bonne abisso. Combien de marches to sala te to gagna? Bongo lelo ba occupant bazana armée yo osala marche pour yo ok no gagner. Vous rêvez hein? Vous avez rêvé. Bolobi to sala ba marche pour na kotalisa ba opinion internationale. Mais banani bazotinda on. Ba o bazotinda on banani. Communauté internationale le baki clair que y a un conflit tribal. Guerre tribale et ça na kati ya mboka na biso c'est entre nous. Il n'y a pas de rébellion. Il n'y a rien. Donc, il y a une guerre tribale. Le coup, il y a une guerre tribale, communauté internationale a un droit à côté. Mais ce que vous avez ça, marche pourquoi? Marche pour ça, mon problème. Parce que, occupant, force n'a pas de tous sont armés dans le monde. Pays où ils ont un monde dans 500, plus de 500 généraux, officiers généraux.
et il n'y a que la RDC. Et 500 officiers généraux wana. Plus de 480 étrangers. Ba Soudanais, ba Ougandais, ba Rwandais, ba Burundais, ba Angolais, tout baza mon nakati. Et yo sikoyo, et en plus, ce qui est grave, nous sommes divisés, nous ne sommes pas unis. Nous sommes divisés, nous ne sommes pas unis. Une maison divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas rapporter de victoire. Donc, victoire de cause de la société, pays et c'est qui n'expliquez bien à Bukavu, qu'il y a des Congolais, des Rwandais, des Ougandais, ça va faire, des Kitoko, ceux qui n'ont Bukavu, on a Bukavu, les Lokin. Parce que, ngaza na battu, on a bazuya. Abi na Bukavu, guerre dans la montée. Na Bukavu, il n'y a rien. Parce que Kimia, battu va investir, les étrangers va investir, banda kwa ndengi na ndengi. Donc, Bukavu, c'est un toutou. Il y a un moyen de Kagame, non. Faut na bimisa 30 millions wana zo koloba oyo azwa na bakoloba na biloko ebele ya moko na biso na richesse na biso azwa alobi sikoyo apesa ngo Tshilombo batonga banda kwa kitoko kote kuna et Tshilombo a accepté. Ya passe alo bandeko na yana lo bala bino pona mama oyo Oto lakisaki lobi na bébé bazola na sol. Bato ebele ba benginga batikinga ba message que na pesa ba coordonnées po batinda mbongo ba meka ko sunga ndeko. Alors ser moko azala peut-être una bon bref azala français. Atiki nilinga message na audio. Abi pasteur zwa numéro oyo benga mwana mwasi mo ba benga kasoki diamant noir. Ngana yebiete. Abi ye azala ba coordonnées nyonso. Bon nikamute. Luko nga batu bela ndaka bango te nga ndaka batu te na ba be batango te. Mais na nyape benga batu te. Mais luko la likambo oyo vraiment frappé biso tout même ba membre de la famille nga ba bengi po bazo ba coordonner batinda ba mbongo. Nazana ba équipe nga ba to États-Unis kuna ba bengi ba bi mais passe la sala tout ozo ba coordonner. Na bengi mama wana soki diamant noir. Yeah, diamant rouge, non, diamant noir je crois. Na juillet je me suis présenté, Nabi Pasteur Dina Banza, à Paris, tout ça. Na bengi yo en fonction ya dossier oyo. Abali retourne en à l'église na Paris, tout ça, madame, na yepo na tout passer na jugement et je suis précis. Abi on a comprendre te na expliquer. Nabi na saki émission moko ya mboka, alors batu batinenga vidéo moko na tia. Isa ya maman moko boye na mwana bazo souffrir tout ça alors batu bani batinda ba mbongo c'est vraiment urgent. Abinanga nazana na bino balobi même téléphone ya infirmière wazo landaka ye. Abi oui nazana téléphone ya infirmière. Mais nako pesa yango te, nako pesa biyo yango te, il faut na tourner d'abord na bil kabote. Mais ayeko no basusu nazana mutu moko epai ba otinaka ba mbongo so batindi mbongo ya ko pesa. Nabi alors pesa na numéro ya mutu bazotinda mbongo. Comme ça biso ba mbongo tozana ngo même nga moko so pesa ngo sikoto na okitana tinda mbongo. Nazelo côté. Nabi bon madame nazana ba mama diaconesse na kini. Pesa ngai ba coordonnées ya hôpital. Pesa ngai ba coordonnées hôpital, tout là na obenga na ki, ba kino ko luka maman so moni ye. Je peux même acheter un téléphone, un appareil na ke bo pesa ye. Oh, eza na ngona clinique moko eza hôpitalité, eza ba clinique wa mike eza na limité. Mais oui, parce que puisque vous êtes en contact avec l'infirmière, pesangai adresse ya clinique wana. Parce que tu vois que limité tout la clinique nyos. Oh, en tout cas, nous benga boye, naza kutu na réunion.
le cœur de l'homme. Bible ko sakate ye aza mwasi mais amoni urgence o eza pa ya mwana wana ya mwasi ya mama wana ya mwasi nabi pesanga même adresse ya place wana parce que na batu so ka ko pesinga bakoleka na leki après batu bati na mama wana mbongo abia kutune na zolo balanga bunda za na réunion na bo merci mama ndingo ya bingo yo kingai merci nzamba pambola yo merci nzamba. Alors, bomoni batu oyo balika na media, oyo bosolo na bango, oyo vraiment pesinga pasi, oyo bolobaka soki ndenge nini. Mais lokole eza infirmier la zawana, akoye ko benga, akoye ko pesa na adresse parce que oko benga mutute po yeba clinique vous avez habité, faut yeba. Ah là 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 alors. Ya wana leki na batu nyonso ba beninga na o bozo benga nga pour ba coordonner. En tout cas, ça a coordonné mon côté. En tout cas, ça a coordonné mon côté. Ba coordonné, et ça pas ya maman on a benga ki diamant noir. Yende ça ba coordonné, ayi pa mbongo zo kende, ayi pa. Bande konde na yebisa bino ke ngai YouTube afuta ngate. Ngai na salaka pona amour ya mboka. Ba musu ba salaka pona YouTube fafuta yi. Donc, et là on a aussi na ko zo ya ngote. Vobie yemoko a lukatia or na situation boye il faut to sali sana parce que bateau balanda ngai ebele balanda maoyete parce que na bateau moko miso za précis balinga kolanda mutute ke alo ba makamonete makamongo kaka ya kolanda ba bishop Elise banani bateau ngai ebele balanda bateau na te ba su balaka songa na tete ba faina ba koluka batala peut-être le professeur Yombi ou bien nani mais kotala n'importe qui ebele batala te. Alors, si on a pesa kinga, yepe kuna azo sala tout pour na mbongo ekende, nga pe batunga a po mbongo ekende, biso nyonso tunga sala effort moko commun pour na kosunga ndeko oyo ana pasi. Mais malheureusement, soko moni na kamwa likaba boye. Ya mbongo, tozoko kakoyoka na te to salisa na te, bongo siko pour na pays. Likaba muke oyo mutra na pasi. Poto lukane to ko sunga ye le plus rapidement possible. Alors que elle a des coordonnées, elle a toutes les coordonnées. Ah bon si ko pour na mboka to za ini nengeni. Congolais to banozala kana sima ya batu biso moko to ko sa eloko mote. Croyez-moi mes frères. To tikala ko sa eloko mote parce que mitema penza eza ndenge ya mote. Alors nabanzi banzi bomona ki mama ngo pona ba oba mona ki était voilà yeyo inde na zapo na sufui no hospitali mobali akimanga ibanda na yana pasi ya kobota kutu bana bato akautiende baya kotika ngana hospitali na omona pasi makasi pote polinga ebimisi to fina minga ngaba osimanga tana pota tena ngana mwana tosali mois césarienne eloko te kolia te na omona pasi na osufui nazana bandeko awa te naya na kishasa nazana bandeko te nazana famille te mobali akimi ngai nazana hôpital nasali mois kolia pasi pote poli na mwana bebe savo kuta kosukola bilamba te nakomi solo na omona pasi awa mbongo kutu banda basanga césarienne mbongo minganga mpo bapesa bango na droit na bango facture ya césarienne eza te bato ya mawa pardon bosunga ngai bon bato oyoyo tozuka mwa information moko ke mpona soni il paraît bamati na mbeto bapesi place ya kofanda mais soki ngai naye na bacoordonné naza mpe na diaconesse ya sérieuse oyo tokoka konotinda mbala moko aza kokende kotika epuis tosola na ye mais tola coordonné te bato baza na Kinshasa bato baza landaka biso oyo baza na Kinshasa yango nasengi na bandeko bopartage video oyo bato baza na Kinshasa bakende otambola nao na baclinique ya limete ntango mosusu bakomona mama oyo
soki bamoni mutu mwasa na hôpital kuna na téléphone bon mutu na banzi pe akozala mutu malamu azala mobali surtout parce que soki azwi mwasi ekokole baproblème mobali na ye voilà comme ça tozwa yango toyeba nini tokosala donc baoyo baza na bandeko na Kinshasa bodepeshe bango na nini wana voilà bandeko toyebi te soki basoldat nini tokozala bango na ba 2025 2030 mpo biloko bomoni esiki boye bilamba bamoto bandako eza volcan ya Nyiragongo te nde etomboki kasi sabotage oyo banouveau recrue ya FARDC oyo bakendaka kozwa formation na base ya Kitona basali awa na village Belachola a 5 km na cité ya Mwanda nyonso po bayaki kokuta moko na bango ya kokufa na zamba ya Belachola esika bakendaka kosala ba exercice na bango me kasi lokola conflit ezalaka deja entre bango na ba villageois po ba villageois bareprochaka bango ke baliaka bamanyoko na bango na bilanga babendela bango boule ndenge kaka boyebi ke ba village mingi ya RDC ezalaka na bandako ya matiti batumba bandako nyonso bamesa kobuka bateve kopanza batu kobeta basi nyonso oyo bakutaki wana koviole kutu 2 personnes bakufi donc okokanisa neti toza na beni esika ADF asalaka makambo ya boye me nzoka na Congo central quelques populations oyo bomoni batelemi boye bazalaki épargné po bazalaki na bilanga me kasi ntango bazongi na pokwa bakuti village tout est poussière village nyonso ekauki bilanga loso ekosa bakomi kolala libanda bilamba ya kolata eza te donc batikali kaka na oyo balati boye ata mpe kolamba moyen eza te mpo banzungu nyonso eziki awa na Mwanda betike na ba honorable na beto tout à fait papa Jean-Marie Moulato kindu amebimisila beto ndeti ba soda zona ka kuiza kwa mvie terrain na beto kwa yani mbimisaka ba soda na periode ya General Mustafa andi futukila kusala dia mwina ile betike na kutuba ngeme ka kwenda na maka isamba na payage bame telimisa ba plaque na bao en béton tikuna yemekuma terrain na bao ba soda tiko betike le bakena police vraiment papa Jean-Marie Moulato kana ngeke na kolanda mu musika ngekele sadila beto mutindo ngesalaka premier tour samuna kubimisha beto basoda na terrain play moye beto singalia ka na basoda place mosi ikeleve maintenant na play kutimba mesa adila beto ba ninjo kena kubwa ba mata joka beto namba njungu kujokana niki makufuata dala mutindo beto kele nidi papa niki mamosi pe donc pasi mingi betina mona na tinga bayankaka baketa nkaka baki oleke bawu bayankaba monaka pasi mingi zole kufuaka bayankaka bamininga beto mingi masaluala Congo eyaka nini yango mboka na biso eza na chance te ya boye bandeko pays eza gouverné par des fous des barbares mboka mwa makambu na makambu parce que kuna soda kosala oyo yalingi mususu akosala pe kuna oyo yalingi tala ba mususu bango botana ba mususu alors bandeko tokomi presque na suka boyebi ke biloko na vraiment biloko na leo na te alors bato bazomona pasi mais bino bolanda Colette, voilà anglais au cause de la mission.
Bon, wana bamoni na avion Chilombo na bandeko na baluba kaka na voyage kuna bazando ezozika bato ça ne va pas bango kuna baza komela baza kosala oyo ekoki allons-y. ovani na bandalungwa na selemba ozo commenter parce que un politicien alinga utiliser yo mais yo moko wana no commenter ozaka na français mais a okoma na note mais biso tolobi TV za radio te parce que nous sommes vos yeux nous sommes vos oreilles ba image eza lemba te toza na bumbu te na selemba te na ringini te toza na bogoro awa outi bunya oza okende kasenyi place tozali awa zone rouge lelo ekomi opérationnel bato bango baza kotambola bamoto eza kotambola boyoki témoignage na bango. Ce qu'il faudra retenir ici ba effort et salami ebele les FARDC azosala ba effort mais eza na ba moyen de bord bozoyoka posa ya population bobakisela FARDC makoki alingi koloba na biloko misato ya liboso esengeli kopesa bango logistique eza na makambo ebele basoda bayebi eloko nini na koloba logistique y compris munition kotala mituka makambo ebele yango babengaka logistique esengeli kopesa bango baza yango bamoyen conséquent ya mibale esengeli mpe kodote bango na effectif pamba te ebele tokokritike FARDC mais FARDC toza pe combien mpo na nini bilenge bazokana te kokota mpe na kati ya mapinga babanda mpe kosalela mboka na bango to ana besoin effectif tokoza na 2 millions militaires ekozala bien nous sommes un grand pays à 90 millions d'habitants so tokomi ata 5 millions basoda ekozala malamu effectif ekoya korenforcer stratégie ezali na babravo baza liboso mpo makambo ekenda eza normal mais mpo bajeune bakota na kati ya armée esengeli motivation eza so botie lifuta malamu te bato bakoya te mpo na nini soda kozwa $500 te mpo na nini soda kozwa 500 te pourquoi député fa koma na 10 000 bino bapoliticien vous devez faire très attention avec vos langages ya kodénigraka basoda ovandi na kisasa ozolia oza na makangu okoti mosala okaina ne 2 ans depuis okomi politicien esi osomi mituka esi otongi bandako yo moko okomi na fois 5 millions ba 10 millions soda abeti 30 ans nanu asimba ata $1000 bote ya basansa atongi mais ozokritike moto azobatela biloko na botika lolendo bino bapoliticien basoda babaninga na bino te soda aleki yo na serie soda ye moko bopesi ye 2 millions na kanya makasesi 2 millions tala masango bato azolia mais bopesa bapoliticien ba 400 millions babota nini bauniversité botala biloko ebele matata azokufa lelo akokopola na kasho lokola je mpona ba 400 millions bolinga basoda bamosusu namona kondire mituna bango esalaka bien te mais FARDC wana ya zoloba wana mais eza ya bano ndete FARDC depuis kaza ya biso FARDC eza ya biso te. Sous il y a rapprochement entre la Mouka, FCC et société civile, et ont continué que le Bissaba congolais nyonso sur le plan national et international. Nayangwana Bob Bolabo, Azalibongo président ya RPDR, a éclairé opinion nationale et internationale na rapprochement Oyo, Yoga communication na ye. Tout quoi avancer te, ça comme vous avez madame te. Ce de qui ma pour la 2023 avec bureau Oya CI Oyo. Bien moi très bien que bassin on va d'accord na bureau te. Pas protester ba d'accord na monter. La Mouka za d'accord na monter. Même ensemble moi que tu ba d'accord na monter. Ba mouvement citoyen ba d'accord na monter. C'est que le bureau azali ko inspirer confiance. Compte tenu à tout cela, il y a un moment qui le président élu Martin Fayulu avait lancé un appel pour la constitution, il y a un bloc patriotique. Le 20 octobre, Bassango n'a pas protestant va lancer pratiquement même appel. Alors finalement, tout le monde très bien que tous les 2 appels et Sangani et commis appel Moko, il y a Bassango n'a pas protestant. Ce qu'on biso la Mouka, pour répondre à l'appel, il y a Bassango n'a pas protestant. Tu veux te signer une déclaration. Déclaration de Rolbani. C'est une déclaration qui lutte contre justement politisation à CELI. D'autres forces baillées, parti politique baillé, l'association baillée, le mouvement citoyen baillé, il ne nous appartient pas, nous, comme la Mouka, il y a parce que eux tous, ils ont répondu comme Bissot n'a un appel. Et justement, à travers les forces sociales et politiques, ils ont s'organiser pour tout stopper ce régime dictatorial. Ils ont s'organiser pour tout arrêter Makabo Oyo, Yassini Oyo.
Nous voulons vraiment que l'élection soit d'une manière démocratique, transparente, impartiale. Pe expliquer na ba Congolais nyonso ke mikolo ezali koya ba action ya makasi ekosalama sur terrain mpona kolakisa kanda oyo bazali na yango surtout face ya pouvoir oyo. Dossier à suivre. Bandeko na ngai nyonso bazoloba wana ko eza na importance moko te pa balwande. Pa balwande bamoni kaka ke bozala bino na kati ya distraction. Bokosala biloko na tout. Problème ezali armée eza na maboko banani. Esili bokoza na force ya ndenge nini tant que boza na armée te biloko te. Soko moni Kabila Chilombo andimi par exemple Kadima. Cela veut dire que Kanambe a autorisé abi oui tiaye azayanga. Esili bino bozo ba non bino bozo mona makamu vraiment de côté. Chilombo ne peut rien faire sans l'aval de Kabila. Non, comme ça la maté. Donc, tant que vous avez armée, armée wana, et ça n'a beaucoup ya batu wana, bande konanga, boko sala nyonso boko ki, et loko mogote, bande konazo tikabino, ngonga, ekoki. Mbote mingi na Dr. Kimbembi Bonangame. Mbote na Dr. Kimbembi Bonangame. Tukutani prochainement. Gosola prochainement. Mbote mingi na Dr. Kimbembi Bonangame na kati ya Bruxelles. Merci. Na kolobela ye na video ekoya. Merci.